Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo kaka ndenge toyebisaki na bino ete lelo tokotalisa bino ndenge nini liwa ya Marie Misamu oyo ezali kotalisa ete hôpital to ba médecin esika oyo Marie Misamu, Sœur Marie Misamu akufeli bazali na une grande responsabilité na kati na liwa wana yango wana lelo ekipe ya Radio Zumel 1000 tokomeka to démontrer yango po ete tozali komona bato mingi ba makambo ezali très important oyo bango bakoki kotala na ndenge toza koyoka pe na ndenge makambo eza kokendele Kongola aza na temps ya korefléchir te ayebake tango Sœur Marie Misamu ayaki na hôpital balobi eloko boye salamaki likambo boye salamaki me ndenge nini esuki boye wana nyonso tu Kongola aza kuna te eloko Kongola atikali nango kaka Kongola sikoyo aza kolinga yeba ndenge nini akosala po ete akoka koluka ba cotisation na kombo ya Marie Misamu, Sœur Marie Misamu na ba bureau po ete moto na moto akoka kozwa par na ye. Alors que Sœur Marie Misamu ndenga kufi wana bandeko tozali kosenga na gouvernement
avant ete Sœur Marie Misamu ba enterré ye ebongi malamu baluka ba médecin moko bakozala neutre oyo bazali penza ba vrai médecin bayebi musala baya kosala autopsie pe bokoyoka ba makambo tokorevele bino ndenge tozali koloba bato bazali koloba ete o Sœur Marie Misamu mama na ya liye ba makambo ndenge na ndenge mais équipe ya Radio Zumel Mil toko démontrer bino hôpital ezalaki na kati na erreur monene oyo lelo tozali kolobela liwa ya Sœur Marie Misamu na banzi bato misusu bakomona biso lokola tozali maboma bato mosusu bakoloba ete meme makambo bato bazwi yango wapi mais tokorevele bino pona kotalisa ete Sœur Marie Misamu akufi na accident oyo ewuti na ba responsable ya hôpital ba médecin oyo basimbaki ye mokolo wana équipe ya Radio Zumel Mil toko démontrer yango tango oyo toyebi ete bato mingi bazali koganga bazali koloba bokanga minoko na bino mais toko démontrer yango po biso tozalaka bato oyo tango tolobaka bato bamonaka neti lokola toza kosakana mais tango toyaka kotia ba effet na biso likolo ya mesa nde place bato balamukaka na pongi na mboka na biso Congo bato mingi bazali kokufa na ba situation oyo babengi ba erreur médicale mais lokola toza na biso na service ya police oyo elandelaka pe ba médecin te apres liwa ya mutu ndenge na poto ezalaka mpona koquestionne médecin koyeba kosala pe ba autopsie ekoma kaka oyo nyonso médecin koloba moto oyo na meki na bundi mais moyen ezali te akufi oyo kaka toyokaka yango nde tondimaka oui bato mosusu pe bakufaka na ndenge ya maladi oyo bazali na yango mais mingi oyo bato baza kokufa na Congo toyei koremarke ba erreur médicale ezali kosalama mingi mais moto kolandela pe ba médecin wana aza te po ete police oyo ezali chargé mpona kolandela ba médecin awa na poto eza malamu awa na poto ezalaka ete à chaque fois soki moto akufi na hôpital dossier wana chaque mois police alekaka mpona kokontrole mutu bo akufaki na kati na police wana eza mpe na bamédecin oyo baza bapolisier baspécialiste bakontrolaka badossier mutu bo akufaki boye mutu bo akufi boye epui awa na poto baliwa neti ya bamarie Misamu ndenge akufi boye jamais bokozwa mutu bokeka bokotie na morgue neti mbwa moko boye non ndenge akufaki wana bakoluka bamédecin mosusu baspécialiste baneutre oyo bakokende kosala ye autopsie bayeba eloko nini ebomi ye ezali kaka te kaka médecin oyo asimbaki ye mokolo wana aza koya koyebisa bino liboso ya kamera non ndenge ezali wana tobundi na ndenge nyonso ezalaki boye nde bondimi non bandeko nakoyebisa bino eloko moko yango wana nalobaka na bakongole bolandaka baémission oyo babengi yango enquête impossible émission na soki bino bakongole boza kolanda yango mingi ekofungola bino na bamakambo ebele ka ya liwa ya Marie Misamu ezali liwa oyo ewuti na erreur médicale mais tokoprouve yango pe tokolakisa bino tokolinga pe tofungola bino mwa miso po sikoyo bato bakomi kaka na Sœur Marie Misamu akufaki mpona nini ngai kutu ndenge ezali wana Sœur Marie Misamu afingaki ngai na telefone ndenge ezali wana Sœur Marie Misamu alingaki koloba kaka koloba mais équipe ya Radio Zumel Mil biso tovandaki pamba te kaka na makambo oyo batémoignage et surtout oyo yaya na ye apesaki tango Sœur Marie Misamu agi na hôpital ndenge nini makambo elekaki bandeko bokoyoka ba révélation pe bokomona ete Radio Zumel Mil équipe ya Radio Zumel Mil mosala na biso tosalaka ezali ya lisekite tolobaka ata toza kosalela bino air moko bacomédie po ete tokotisa bino na kati ya ambiance ya émission mais tozali bato oyo tozalaka distrait na makambo te yango wana na tango oyo yambo te tokoka kokota na kati na masolana mpona kotalisa baerreur oyo esalamaki na hôpital mokolo oyo bayambaki Sœur Marie Misamu oyo ememie na liwa na kosenga nanu kuna na Papa Botamba betela biso nanu mwa loyembo moko ebongo na nsima
tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo, s'il vous plaît. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Nalibumwa mama Yesu Kristo yebaki yote ovina ngai lokana nukombo yote Yesu kokola nanga ye betela ngali solo yote nanzela nanga ye Yesu ngana kudani na yo Yesu ngana kudani na yo Yesu ngala kudani na yo Yesu Kristo kotina motema ofandi Nzambe nanga ye ozwi esika ofandi ozwi esika ofandi na motema Yesu esika ozwi na motema ofandi omoi nanga Yesu Kristo ekomi kotalela kaka yo papa na nzela nanga yo Yesu ngala kudani na yo Yesu omoi nanga o Yesu yote omoi nanga o Yesu Kristo yote omoi nanga yo Yesu nansela nanga ye Yesu ngana kutani na yo J'ai besoin de ta présence J'ai besoin de ton amour Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence Car nous vivons dans un monde plein de troubles. Nous vivons dans un monde plein de souffrances. Nous vivons dans un monde plein de crises. Sans ta présence, mon Dieu, irons-nous. Je t'en supplie, parle à mon âme. Je suis rejeté à cause de ton évangile. Les gens m'ont abandonné, je t'en supplie, parle à mon âme. Je t'en supplie, parle à mon âme. Mes frères m'ont abandonné, parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. C'est pour cela que les gens m'ont abandonné. Je n'ai plus personne, je suis à la rue de tous. Je ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mon âme est attrisée. Seigneur, ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te maltraiter. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ton Dieu est en train de préparer ton témoignage. Et le témoignage sera tellement plus grand. Ils sauront que ton Dieu t'a élevé. Dans tous ces moments, je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi, parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur les eaux, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Je sais que tu es toujours le même, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. A dit l'éternel Dieu. A dit
Dans ma famille, toujours à la tête. Dans mon quartier, toujours à la tête. Dans mes affaires, toujours à la tête. Dans mon pays, toujours à la tête. Oh, il n'y aura jamais mon semblable. Les gens parleront de mon signe. Je marquerai ma génération. Je marquerai mon histoire. Car les autres dieux sont morts. Car les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans les tombeaux. Les marabouts du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Les grands sorciers du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il a ressuscité ma guérison. Il a ressuscité mon travail. Il a ressuscité mes affaires. Il a ressuscité mon mariage. Jésus a ressuscité. Alors on était soucis. Jésus a ressuscité. Alors ne t'inquiète plus. Les prix est déjà payé pour ta liberté. Les prix est déjà payé pour ta guérison. Jésus est ressuscité. Nabanga Boninho, Nalela Boninho. Yesu akubaki pona ye, Nalela Boninho, Nabanga Boninho. Yesu futaki nyongo nangae, kama nangai. Nana Golgotha, oh Yesu Masia. Yesu Nalela Boninho, papa. Nitugiza Boninho, nini kolo, ayoza papa. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000. Merci papa Botamba pona loyembo kitoko siliko bete la biso. Na tango oyo bandeko tokosenga na bino bolanda émission oyo na bokebi penza ona boyoka ba révélation nini oyo tokopesa na bino oyo ezali kolakisa ete masolo oyo tolingi tobetela bino lelo ezali masolo ya liseki te mais ezali masolo moko oyo ekomema biso na bino na kati na profondeur na kati na koyeba esika nini liwa ya Sœur Marie Misamu euti. Na banzi tango ekipe ya Radio Zoumel 1000 topesaki ya nyonso tolobi ete 100% ya responsabilité euti na kati ya clinique oyo na masina esika Sœur Marie Misamu akendeki. Bato mingi bazali komona neti tozali bato ya maboma mituna biso ezali kosala te. Me bongi malamu koyoka nanu bato ya bamaboma yango soki ya solo mituna bango eza kosala te wana boko confirme yango pe boko loba ete ya solo bato yo bakwei penza to babeti libanda. Bande kotolobaka yango tangu nyonso tu Radio Zoumel 1000 ezali radio oyo Nzambe nde moto asala ete biso tozala pona bamakambo mosusu oyo eshapaka bakongole ya mike mike to mekaka korevele yango. Bandeko
Yambo te tokota na kati na masolo oyo ya Sœur Marie Misamu. Na kobetela bino lisolo. Papa Botamba avandaki na ndako. Po ete Papa Botamba azali na ami na ye moko azali pe médecin ya monene awa na eta ya Bayer na yebani inutile natanga pe kombo na ye. Na kotanga pe kombo ya hôpital oyo asalaka te mpona koluka kopesa badongolo misu baindice te. Alors, Papa Botamba ami wana ayaki kotala ye. Tango ami wana ye kotala ye na ndaku kaka ndenge basololaka ayaki kokuta Papa Botamba za kotala bandi ya image ya Sœur Marie Misamu a partir ya ordinateur na ye azolandango na YouTube. Ami na epe ya mondele wana allemand azalaki curie. Atuni alobi oyo batu bazolela nini problème esalami na famille na obiani na bino problème esalami na famille te mais toza na ka moko awa sœur na biso azalaki na Kinshasa kuna akendeki akotaki retraite après air moko ayokaki mal à l'aise a se rendre na hôpital akomi kuna na hôpital basele ba examen balobi mbala moko il faut bazongisa ye makila po makila diminuer. Docteur wana tuni alobi est-ce que abandaki ko saigner Papa Botamba alobi te abandaki ko saigner te. Est-ce que asalaki accident aperdaki makila alobi te. Docteur alobi mais pona nini bazongisa ye makila parce que ezaka na deux possibilités ou bien soki mutu asali accident aza ko perdre makila ou bien zoki a perdre makila ya mingi bako kozongisa makila ou bien soki mwasi akei kobota akoki ko perdre pe makila bakozongisa ye makila mais pona nini bazongisa ye makila Papa Botamba balobi non parce que basalaki ye examen bamoni ete makila na ye diminuaki. Docteur wana azo comprendre etalobi non moto jamais akoki ko perdre kaka makila boye sans raison baperdaka makila ou bien osalaki accident makile ozoki makile bimi ya mingi okoko perdre makila so okena hôpital bakozongisa yo. Deuxième cause soki mwasi ake kobota akoki ko perdre pe makila na ndenge asali accouchement makile koko bima ya mingi bakozongisa makila mais ye akei kaka boye basali ba examen balobi mbala moko ke il faut bazongisa ye makila po baperdre makila. Docteur wana komprenaki te. Après aye koyebisa docteur alobi ke tango oyo Papa Roger bandaki koexplike ezali ba explication oyo ndenge grande sœur ya Marie Misamu bandaki koexplike. Ayebisi docteur alobi après bazwaki babandi kozongisa ye makila mais tango batie aiguille na kati ya bavene makile kei tango ekoti kaka ndambu après air moko bloqué après bazwi lisusu bakei batie lisusu yango bakile kei kaka ndambu bloqué. Docteur aseki alobi mais c'est normal soki bandaki ko bloqué parce que erreur euti epai ya bamédecin na bino. Papa Botamba alobi erreur euti epai bamédecin na biso ndenge nini alobi mpo bamédecin na bino basali mosala na bango malamu te. Naza kokata yango kaka na mokuse mpona kokende kolakisa bino sikoyo esika nini mpo toza na baimage oyo esika équipe médicale oyo bayambaki Marie Misamu basali faute moko grave. Naza kokata yango kaka bongo. Alors tango docteur alandi ba explication na nyoso sikoyo nde tokomi na moment oyo toko révéler bino
makambo nini oyo docteur ayebisaki na papa Roger oyo ememi sœur Marie Misamu na liwa oyo ezali ke erreur médicale oyo ke docteur azalaki incapable ya kosala mosala na ye na ndenge ya malamu asali ba erreur ebele. Sikoyo tokomi na moma yango biso tokoloba yango kaka na monoko boye te, tokobanda kolakisa na ba preuve, tokobanda kopesa totie ba témoignage ndenge famille ya sœur Marie Misamu baza ko expliquer makambo nini elekaki na hôpital na ndenge ye moko pe docteur na intervention asalaki mpona koloba liboso ya bajournaliste abimisaki eloko moko oyo ke elakisi ke docteur azalaki na kati na erreur euti epa na bango me bato bateki kate il faut ozala moto oza na kati na domaine na di domaine mpo oyeba ke erreur euti epai ya bango bato bayambaki Marie Misamu. Mais sikoyo tokorevele yango bakongole na kosenga na bino bolanda émission mpenza na bokebi bokoyoka babiloko nini oyo docteur wana revele kutu docteur wana azosenga lobi soki gouvernement na bino baza mpenza na besoin ke bapetia mbongo age baluka badocteur oyo bazali neutre baya kosala sœur Marie Misamu autopsie bakokonstate makambo oyo ngai nalobi ezali ndenge wana ke liwa na ye euti a partir ya erreur médicale ya bato bayambaki ye. Mais sikoyo toza kokota na kati ya masolo yango malamu na lingi koexplike yango mpo bocomprendre mais nakobanda koexplike yango na baimage. Papa Botamba nakosenga na yo banda sikoyo kobalansele biso baimage moko mpo tobanda sikoyo koexplike ndenge nini docteur oyo wana alobaki na ndenge toyei komona ke conclusion na ye azalaki mpenza na raison na makambo oyo ye alobaki ya solo mpenza ke liwa ya Marie Misamu euti na ndenge ya erreur médicale. Mais docteur atunaki mpe question moko ntango Papa Botamba aexplike alobi ke sera bande koyoka neti bafatigue kolembalemba. Docteur alobi est-ce que basalaki ye examen mpona koyeba soki azali anémie? Bandeko masolo ezali mingi. Papa Botamba tiela biso nanu baimage ebongo toko banda koexplike ti toko komisa bakongole mpenza na kati na révélation moko oyo bakomona ete batika kokosela famille ya Marie Misamu ke okindoki toyebi ete ata akufisaki bato na famille na ye mais elingi koloba te ke soki bato mosusu bakufi na liwa moko babandaka kaka koloba ke o famille yango wana bandeko nakosenga na bino bofungola penza matoi bolanda biso bien bokoyoka barévélation nini docteur epuis kaka docteur oyo ya Kinshasa oyo ayaki liboso ya kamera oyo ayambaki Marie Misamu ntango bandaki koexplike bamakambo alobaki eloko moko oyo docteur ayaki koconfirme biso alobi voilà bomoni ye moko abimisi yango na monoko mpo nini erreur euti nde epa na bango na makambo bango basalaki mais tozo revele bino yango kala mingi te sikoyo bokomona ke ndenge nini hôpital oyo bayambaki Marie Misamu ndenge nini basalaki erreur na mosala na bango ya mabe oyo basalaki. Papa Botamba tiela biso baimage po ete na banda kopesa ba explication s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne. Monte un volcan qui a moyen bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoomel. Avez raison Aïe! Wow, mami, wow, gari,
ya Mama Marie biso toyokaki yango soki tolobi ke Mama Marie azalaki maladi wana tokosi po azalaki na hôpital te apikaki crise te azalaki na retraite vendredi autaki na retraite vendredi akotaki po abima samedi na pokwa ntango basali prière butu mobimba ya vendredi akomi samedi na tongo alamuki nzoto akolemba lokola azalaki kolemba alobi ta mosu ekoza tension moto ekiti po tension so ekiti elembisaka bokende na hôpital nakende natalisa tension azalaki maladi te jour wana ezalaki mokolo ya ferie ye kuta ndenge koloba akende armete esali batala tension soki eza normal te bapesa ekisi ameli azongi na prière mpo asisa na pokwa akomaki na nini na bachinois ndenge nini akomaki na bachinois frère na bango moko bandeki kosala ne retraite na église wana azalaka docteur na hôpital ya bachinois yango alobaki tokende na ye na hôpital bakende kotalela ye tension kuna atamboli akomi ntango aye na réception alobi maladi ndenge azoyoka nzoto eza ya kolemba alobi nyonso balobi bon sikoyo tosala examen nde basala examen nde baye komona ke makila nde moto edimine lokwa makila eza ya kodimine bazongise makila nde basala examen nde baye komona ke makila nde moto edimine lokwa makila eza ya kodimine bazongise makila nde basala examen nde baye komona ke makila nde moto edimine lokwa makila eza ya kodimine bazongise makila bandeko ezali mawa mpona bato tozali kobenga soi-disant baya médecin oyo bazali na mboka na biso kuna Congo ebongi malamu ebele leta asala makasi azongisa bango lisusu na bacour po ete bakoka koaprendre mosala na bango malamu. Bandeko, quand est-ce que moto aperdaka makila na nzoto? Wana ezali question ya liboso bato ya mayele oyo bayebi na banzi bako comprendre eloko nini nazali koloba. Même docteur oyo bande kosolana papa Botamba Kamwe alobi ke mais ba médecin na bino na masolo bazali ko rencontrer n'importe quoi. Moto akoki ko perdre makila na nzoto kaka boyete makila ba perdaka yango soki osalaki accident. Ozoki pota oza ko saigner ya mingi makila ko diminuer. Ou bien ozokaki pota moko boye quelque part makile bimi ya mingi makile ko diminuer. Ou bien mwasi akei kobota na kati na kobota wana perdre makila ya mingi makile diminuer bako kozongisa makila. Mais quand est-ce que Sœur Marie Misamu a perdaki makila? Est-ce que Sœur Marie Misamu tango akendeki na hôpital ayebisaki bango ke aza ko perdre makila na kanisi te po ete toyoki ndeko na ye ya mwasi alobi ke akendeki kuna pona faiblesse oyo azalaki nango na nzoto ye akanisaki kutu ezalaki tension. Me bandeko, nulle part na monde, nulle part yo moto koke na hôpital basala obe examen baloba ke makila na yo ezali ya kodiminuer sans ke o perdre yango. Wana eloko ya liboso oyo docteur wana alobi ke wana ba docteur na bino ba bandaki ko rencontrer di n'importe quoi. Yango wana bandeko. Première erreur oyo hôpital esalaki. Mais boyo kasikoyo basukeli kaka wana te, mais boyo kasikoyo kanini oyo eyaki komema sikoyo Sœur Marie Misamu na liwa na ba erreur oyo hôpital esalaki. Oyo tokolakisa bino sikoyo oyo bato mingi baza kokanisa Sœur Marie Misamu boye boye mais ok hôpital nde ezali à la base ya liwa na ye. Papa Botamba, to continuer ba image s'il vous plaît.
ntango bandi kozongisa makila bazongisi ndambo ya liboso ekoti ekatani bakanisi nde tio moto ebebi to epikranie ebebi basombi mosusu bazongisi ekoti ndambo ekatani palpitation ebandi ye ntango bandi kozongisa makila bazongisi ndambo ya liboso ekoti ekatani bakanisi nde tio moto ebebi to epikranie ebebi basombi mosusu bazongisi ekoti ndambo ekatani palpitation ebandi ye. Bon, batata, bamama, bandeko, sikoyo, tokomi sikoyo na esika yango, oyo, tango toyebisaki bino ke, Sœur Marie Misamu akufi na erreur médicale, donc ba médecin na ba infirmier oyo ba yambaki ye, baza ba responsable ya liwa na ye, tokomi penza na esika yango. Bandeko, tout d'abord, erreur hôpital esalaki. Ya kolobake basali ba examen Sœur Marie Misamu makile diminué, il faut bazong seye makila. Wane zali première erreur. Parce que mutu na corps humain a perdaka makila kaka spamba boite sans que ou bien zalaki accident a perdre azoki makasi makile bimi ou bien azoka ki place mo makile bimi ya mingi ou bien moi c'est que ikobota après a perdre makila donc babiloko wana nde oyo mutu akoko perdre makila na nzoto. Tout d'abord, examen wana ezalaki examen moko oyo ezali examen moko faux. Deuxièmement, tango bango baza kozongisa ye makila, bato mingi baza ko comprendre te boyoki ndenge sere ya Marie Misamu alobi ke tango baza ko o makambo siko tozoyebisa bino ndenge docteur allemand ndenge tango papa Botamba bande ko expliquer ye ndenge docteur allemand a examiné mbala moko apesi ba détail boyoka bandeko tango bomoni Sœur Marie Misamu bachaki ye tonga na veine pona kozongisa makila. Est-ce que boyebi pourquoi tango makila ne kendeki ekataki? Même docteur allemand lobi soki bazalaki bato maele soki ba infirmier na ba docteur na biso bagi bato maele balingaki ba comprendre balingaki ba zwa lisusu deuxième aiguïté pour baya kokotisa ye basala balobi boyebi pourquoi bande kokatana. Alors tokolakisa bino sikoyo ndenge nini makila na nzoto tango ebandaki kokote pa ya Sœur Marie Misamu soki ekoti kaka moke après kati ekoti kaka moke ekati ezalaki po bazalaki kozongisa Sœur Marie Misamu makila oyo ezalaki ya même groupe na yete donc ezali ba effet moko médical yango na ebandaki kokata. Alors yambo teto koma pourquoi komaki kozwa ba palpitation wana ba palpitation esalaki ye boyoka nanu sikoyo to expliquer bino na ba image papa Botamba tiela biso ba image oyo ya ba groupe ya makila to expliquer na ba congolais to kobanda kokenda bino malembe titre ya kokomisa bino esika nini oyo hôpital Nemdu ebomi Sœur Marie Misamu. Papa Botamba tiana nu ba image ya ba groupe po ete to expliquer na ba congolais ba comprendre yango malamu. Ba image s'il vous plaît papa Botamba. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui yango ya bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi botuna nga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoomel. Avez raison Aïe!
Merci papa Botamba pona ba image oyo osili kotiela biso na minute oyo. Bandeko ba bolingo sikoyo tokosenga na bino bolanda biso penza na bokebi. Na banzi bomoni ba image oyo touti kotiela bino, image oyo bozali komona liboso na bino ezali kolakisa ndenge nini moto tango bazali kozongisa ye makila, groupe nini ya makila oyo bakoki kozongisa ye na kati na nzoto. Eke soki bazongisi ye makila na ndenge groupe oyo azali na yango na nzoto, ezali lolenge moko te ekosala ete emema moto na liwa. Ndenge tokoya kotalisa bino ndenge nini ememi Sœur Marie Misamu na liwa. Bandeko, botala na tableau. Bomoni na likolo ezali groupe O, groupe AB, groupe B na groupe A. Na mopanzi lisusu batie groupe A, groupe B, groupe AB na groupe O na C. Alors, bomoni oyo batie pembeni moto nde atelemi. Moto wana oyo atelemi ezali kolakisa ete ndenge nini moto akoki ko recevoir makila na nzoto na ye soki balingi bazongisa ye. Malgré pa ya Sœur Marie Misamu azalaki na étape o bazongisa ye makila te, mais basali yango par erreur, mais toko expliquer bino sikoyo. Botala, par exemple, moto oyo azali na groupe A. Botala na mopanzi esika groupe A ezali esika batie rouge. Donc, soki moto azali na groupe A, bakozongisa ye kaka makila oyo eza ko correspondre na groupe oyo azali na yango groupe A. Soki azali na groupe B, donc eza komona na tableau boza komona esika batie rouge. Soki bomoni rouge, bomoni neti rouge wana na mopanzi ezali na A. Soki okei susu na suka kuna na A, okomona ete rouge epesi ok. Donc ba rouge wana, donc moto ya A bakozongisa makila ya A. Moto ya B bakozongisa makila ya B. Moto ya AB. AB azali moto oyo akoki kozwa ba groupe nyonso. AB bakoki kozongisa ye makila na ba groupe nyonso sans problème. Moto ya AB. Yangana bomoni na AB, moto ya AB oyo aza na groupe ya AB akoki kozwa makila ya O sans problème. Akoki kozwa makila ya AB sans problème. Akoki kozwa makila ya B sans problème. Akoki kozwa makila ya A sans problème. Mais batu ya AB bazalaka mingi penza te. Baza 2 à 3% ya population seulement. Bazalaka mingi te. Selon, on dit que toujours yebisa bino selon médecin. Et puis médecin toujours obetela bino ba masolo to papa Botamba solo laki na aza médecin moko aza ya pamba te. Ba médecin obenza ya solo na kati ya Allemagne. Alobi ete moto ya AB bakoki kozongisa ye makila nyonso. Ya catégorie nyonso epai na ye kosimba AB. Donc bako kozongisa ye makila ya A ekosimba, ya B ekosimba, ya O ekosimba. Donc azana droit ya kozwa makila nyonso, catégorie nyonso. Alors, moto ya groupe ya O. Oyo groupe ya O na Congo. Balobi médecin lobi ke na Congo pourcentage wana ezali mingi 50% na Afrique kaka. Na Afrique 50% ya bato mingi makila na bango ezalaka ya groupe O. Nde bato wana makila na bango bazongisaka bango ifo ezala kaka ya groupe O. Ekozala ya groupe mususu te kaka ya groupe O. Na banzi boza komona na tableau. Wana sikoyo ndenge naza kotalisa bino. Bon sikoyo bandeko. Pourquoi tango boyoki ke Sœur ya Marie Misamu auti kolobake? Tango bazongisi Sœur Marie Misamu makila. Makila ekoti, après moko ekati. Alobi, bakanisaki ke batio eza ya kobeba. Baye kokotsa yesusu seringue mususu na baven. Bazongisi ekati, après bandi ba palpitation. Boyebi tina, mais na kosenga na papa Botamba, zongisela biso yesusu estrango boyoka. Po ifo tokende na bino malembe, tokoya kolakisa bino ndenge nini hôpital ebomi Sœur Marie Misamu. Oyoke, lelo, enquête judiciaire na niveau hôpital pe toza kokamwa na Congo, eza kokoka kosala te. Mais eloko tokosenga na bakonzi ya Congo, basala Sœur Marie Misamu autopsie, baluka ba médecin moko o bazali penza neutre.
oyo ba médecin o ba go ya teke ba congolais na ba congolais po ba luka ba sauver muninga na bango ba luka ba médecin ba zaneta ba bogoya ko mona ke hôpital nde mutu ebomi Sœur Marie Misamu. Alors na tango na kosenga na Papa Botamba zongisela biso lisusu maloba ya Sœur Marie Misamu ndenga lobaki pe tokoya ko yebisa bino pourquoi makila ebandaki kokata na tango babandaki kochaye tokokende na bino male mbeti ndenge balobaka ete tokoya kokangela bino ngolo na bapoil na ye mingi bakokanisa tokosala baaventure mais eza baaventure te oyo tokoyebisa bino eza baréalité hôpital ebomi nde Sœur Marie Misamu. Papa Botamba tiela biso baimage ya Sœur Marie Misamu toyoka ndenge alobaki lisusu s'il vous plaît. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan oyoki yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakani na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison Aïe! Tant bandi kozongisa makila bazongisa ndambo ya liboso ekoti ekatani bakanisi nde tio mutu ebebi to epikranie ebebi basombi mosusu bazongisi ekoti ndambo ekatani palpitation ebandie tant bandi kozongisa makila bazongisa ndambo ya liboso ekoti ekatani bakanisi nde tio mutu ebebi to epikranie ebebi basombi mosusu bazongisi ekoti ndambo ekatani palpitation ebandie. Ok bandeko bolanda sikoyo lisolo penza na bokebi boko comprendre esika nini erreur oyo ba médecin basalaki na nzoto ya Sœur Marie Misamu. Wiki kolanda ndenge nini grande sœur na ye alobi ke tango bazalaki bakozongisa ye makila tango bakotisi makile kotika ndambu ekatani bango bakanisaki ete tamsu tio mutu bebi basombi mususu basali esali kaka ndenge moko ezali nini. Tout d'abord elakisi ke groupe ya 100 ya makila ndenge toyita kolakisa bino na tableau groupe ya makila oyo babandaki kozongisa Sœur Marie Misamu ezalaki même groupe te na groupe oyo Sœur Marie Misamu azalaki na yango wana ezalaki soki batie makila ekoti kaka ndambo ekati ezalaki kokende kosala col kobloke na kati. Alors tango basalaki yango déjà première fois il fallait déjà na hôpital na yebi te mutu abande kozongisa makila na ndimi te kaza spécialiste ayebi pe masolo yango malamu soki pe ezali docteur il fallait docteur a comprendre déjà que non makila oyo bakozongisa Sœur Marie Misamu ezali ya groupe na ye te. Tango bandeko kata wana bandeko nde po bandeko mona ekoti ndambu ekati ebandeko kende kosala col. Alors col wana provokaki nini provoquer thrombose ezalaka mwa baboule moko bo baboule ya mike oyo na banzi ba médecin oyo bayebi mosala makambo nga na koloba ba comprendre. Tango makile ekoti eke kokuta ke groupe ya makila ya Sœur Marie Misamu
na makilo bazali kochaye eza se correspondre te yango ne bandeki kokata. Alors il fallait tant wana déjà bayiba tant baye kosala pour la deuxième fois et ko provoquer thrombose ba thrombose wana ezali ba bulu ya mike mike botaka na manini na makila. Alors ba bulu wana eye ndenge makile circulaka ndenge biyaka makila soko eza ko circuler eyaka na motema filtre ngo après ke ina nini. Donc tant ba thrombose wana salami eye ti na cœur nde e blokaki cœur ya Sœur Marie Misamu pe na ba poumon. Bande ko bolanda lisusu très bien. Po na ebiete ba congolais bino bo comprendaka makambo mingi na retard. Poza batu ya tembe metozo la bino réalité ndenge nini hôpital e bomi Sœur Marie Misamu. Tango babandi ko zongi se makila wana. Tango makila bimi. Makila eke ko kutake groupe oyo ya makila ya Sœur Marie Misamu na makilo babande ko zongi eza conformité. Alors eloko nini esalaki makila na tango ebimi ekoti na kati ya nzoto ya Sœur Marie Misamu. Tango ekuti makilo ezaki na nzoto ya Marie Misamu eza ko se correspondre te mbala moko nini esali kol. Donc na kati kuna makila na esali kol le bloqué. Tango e bloqué lokola makila ezalaka toujours na circulation na nzoto mbala moko esali thrombose wana eli ba boule ya mikemgera na kati ya makila esali na kati ya ba veine wana na kati ya makila na esali thrombose. Alors tango makila za ko circuler ti na cœur ko komi na cœur allez e bloqué cœur e bloqué ba poumon yango na boyoki sœur na ya lobike après bandaki ba palpitation ezalaki ke ba thrombose wana oyo ezalaki na kati ya makila oyo erreur bato ya hôpital basalaki ntango makila eza kocircule eye na cœur ebloke cœur ebloke na bapoumon yango na moya korespire ezalaki te yango na omoni ke meme bango moko bamédecin bazalaki meme panike bakendeki mpo baréanime ye mais bakoréanime ndenge nini soki bango moko bazalaki à la base na cause ya makila oyo babandeki kozongisa ye. Bandeko tolanda lisusu ndenge nini médecin alobaki bokomona ete makambo tokoyebisa bino ezali bajete po ete soki bathrombose wana esalami eyaka okomona ebloke cœur ekei lisusu ebloke na bapoumon moto akomi kosala bapalpitation ti ekomema ye na liwa yango na boyoki sere ya Marie Misamu alobi ke asalaki bapalpitation. Donc erreur ezalaki na bato oyo ya hôpital médecin makilo bazongisa Sœur Marie Misamu ezalaki makila ya même groupe te yango na toujours senga na bakonzi ya Congo bosala Sœur Marie Misamu autopsie baluka ba médecin moko oyo bazali netre oyo penza bakoya te na ndenge ke bakoopere po toyebi na Congo kope koma nango eloko mosusu po ete baépargne médecin wana baluka ba médecin mosusu basala vraie autopsie bokomona makambo toza koloba hôpital nde bomi Sœur Marie Misamu. Alors boyoka médecin ye moko na maloba na ye ndenge nini aloba ayeki koloba ete Sœur Marie Misamu azalaki pe sous na ba problème ya poumon mais tout d'abord e bloquaki ye cœur et puis ekeko bloquer sous ba poumon bolanda simatozongela masolo na biso s'il vous plaît. Radio Zoumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui a bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botu nanga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison Aïe!
oyoki yango ya bien keba ndeko akufi to akufi te mpe akufi na maladi nini. Bon omoni biso toza na oyo babengaka secret médical moyen tobimisa diagnostic ebele misusu kutula misusu boto comprendre te ya niveau na biso bamédecin mais mama Misamu akufi akotaki awa na koma azalaki na mwa problème na bapoumon nde eloko vraiment ememi mama Misamu. Mais bato ya mayele bakongole bino bato ya mayele oyo bobibengi bato ya mayele bozali wapi bandeko soki mpo na biso tokosenga penza na leta ya mboka na biso botala nanu approbation ya docteur oyo bolandela badiplôme na ye soki badiplôme yango ezali mpenza bavrai diplôme asala mpenza kelasi ya malamu bandeko bolanda sikoyo ekipe ya radio Zoomel 1000 ndenge toza korevele bino tango Sœur Marie Misamu aye bolanda ndenge nini ndeko na alobi ke tango akomi bakei bakoti basali baexamen bayi koremarke ke Sœur Marie Misamu makila na nzoto eza ya diminuer nayebi te soki Sœur Marie Misamu asalaki accident soki pe makilango soki pe tango mosusu ndenge nini toyebi te kaka par miracle makila diminuer oyo même docteur allemand aza kolobaka ezali impossible. Deuxième likambo oyo toza komona ete soki leta na biso azali mpenza leta moko ya ayebi kolandela makambo médecin bakolandela ye mpe akopase na justice sikoyo médecin aza koloba ke Sœur Marie Misamu azalaki na baproblème ya bapumo bandeko sikoyo bomituna rapport ezali wapi na moto oyo makile diminue na nzoto na moto oyo azalaki na problème na bapumo mpo bazongisa ye makila boyebisa biso sikoyo rapport ezali wapi bino bato ya mayele sikoyo toza kotuna bino soki toza koyebisa bino ke liwa ya Sœur Marie Misamu hôpital nde bazali à la base yango wana ifo baluka baraison moko mpona kose camoufler mais baraison na bango eza kose tenir te soki na poto awa médecin oyo bakotindela ye médecin spécialiste oyo bayebi mosala bakoya koquestionne mpe bakokende kosala Sœur Marie Misamu autopsie bandeko boye na moto na hôpital alors sikoyo tomituna médecin aza koloba ke Sœur Marie Misamu azalaki na baproblème na bapumo eza ye te moto asalaki baexamen mpo bayeba ke Sœur Marie Misamu makile dimine na nzoto totuni lisusu question médecin oyo aza koyebisa sikoyo mokili ke Sœur Marie Misamu akufi mpo na problème ya bapumo azalaki na baproblème na bapumo ezali ye te moto asalaki examen oyo etindaki ete atinda basomba bamakila mpo ete bazongisa Sœur Marie Misamu na nzoto. Premier cas. Mais tokoyebisa bino boye bandeko. Po tolakisa bino ke médecin raison oyo apesi soki na poto ako bankete kobanda kosalama bakolandela ye. Mpo na nini? Bandeko nakoyebisa bino boyebi soki moto baza kozongisa ye makila et surtout makilo ezali ya groupe na ye te. Neti nga nazali tango mosusu makila nange ezali O. Bon, O po ezoka nyonso. Soki te pese exemple, so makila nange ezali B. Soki boke kozongisa nga makila o eza O, bandeko. Ekosala kaka même réaction. Tango makila ekokota, ekobandaka kokota, ekoti kaka ndambo ekokata. Po ekokutana na correspondance moko o ezali conformité na makila o baza kozongisa. Ndenge esalaki pa Sœur Marie Misamu. Tango basali yango première fois, bamoni bongo, il fallait batika. Baye kokotisa ye lisusu tonga po basala toyebi te soki babandaki kaka lokola bamakilango bazalaka nango kuna balingaki bateka na bango yango kaka ale ntango basali deuxième fois nde bandeko ezalaka ndeni makilango soki ekei soki eke kokuta na makila oyo ezali conforme te esalaka bloc moko nde lokola col ebloqué alors lokola makila ezalaka toujours na circulation na nzoto okomona sikoyo eprovoke tango sikoyo baninda nezoya tango ezosala kolo wana ekoprovoke oyo babengi bathrombose babulbulbul babulbulbul wana yango wana nde kokende ti ekei esali arrêt na cœur pe eke ebloqué bapoumon ozomona alors
tokoloba boye Sœur Marie Misamu akufi na erreur médicale oyo batu ya hôpital oyo na ebite soki formation na bango basalaki yango wapi oyo lelo batu baza kokanisa ke oyo bandoki de gauche à droite bandeko mutu azwi mutuka na ye moko aye ti na hôpital a exposé bino problème ebandi ntango bobandi kozongisa makila donc esika oyo même docteur allemand kaka na baexplication babandaki kopesa ye na papa Botamba ndaye koloba ke non base ya liwa ya mwana mwasi oyo ezali erreur médicale docteur wana yebi musala na ye bien te kutu ndem dalobi ke il faut l'état na biso balandela nanu batala nanu bavérifie ba diplôme na ye tala kutu mundele oyo ke amoni kaka na situation baexplike ndenge événement le kabi non makila o babandaki kozongisa ndeko mwasi oyo ezalaki makila ya même groupe te yango ne provokaki bandi soko olandi ata ndeko ya Sœur Marie Misamu alobi yango pe bien alobi ntango bazongisi makila ekati seke kende kokuta même groupe te il fallait bango déjà ba comprendre ba hôpital mais lokola bazo sala ka musana loyenge ba yeba tcheli susu nini mususu eke kati siko e provoquer thrombose wana nde tango maskile za ko sikile ke tina cœur et bloquer cœur et ye tina ba poumon bloquer ba poumon alors soki l'état na biso lo bien landela likambo yo penza bien ba luka ba médecin moko ba ko utata soki wapi ba ko sala Sœur Marie Misamu nani autopsie boko mona ke hôpital azali à la base ya mort na ye o makambo to ko ebisa bino ezali liseki te bandeko l'état ya Congo fungola misu na likambo yo batika kokosela batu makambo kindoki hôpital ezali na responsabilité à 100% ya liwa ya Sœur Marie Misamu alors toza kokenda bino malebe papa Botamba tshela biso susu ba image to yoka ndenge nini ndeko ya donc grande série ya Sœur Marie Misamu alobaki o ete ba indice ezali oyo toko révéler bino ba image s'il vous plaît papa Botamba radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Zoomel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotu nanga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoomel avait raison Aïe! yango ya bien Keba natana nyonso soki bayebisi babenga ya mwasi alobi kobenga te ya mwasi nde yo ya mwasi ngai obenga ya mwasi te soki bobengi ye baokanisa naza maladi makasi me ngai naza maladi te nayeba otalanga tension soki bobengi ye eme aokanisa ngai naza maladi ekobangisa bango mpe balandi kaka faiblesse wana ye azoloba ndenge wana bavandi ti le baye komona ke babimisi ye na place bazali kotia ye makila bakende na sala ya réanimation nde baye kobenga biso ti le baye komona ke babimisi ye na place bazali kotia ye makila
bakende na salle ya réanimation nde baye kobenga biso ti le baye komona ke babimisi ye na place bazali kotia ye makila bakende na salle ya réanimation nde baye kobenga biso tokosenga na famille ya Sœur Marie Misamu boluka na bino bandoki de gauche à droite te erreur médicale nde esalami donc kobanda na ye médecin na bainfirmier basali erreur moko grave kaka ndenge toutaki koexplike bino na groupe ya makila oyo bazongisaki Sœur Marie Misamu ezalaki conforme te erreur ebandaki ya parti ya wana makambo tozoyebisa bino yango nde ezali verité yango wana ebongi malamu lokola nanu corps ya Marie Misamu eza kuna na clinique Ngaliema tokosenga na leta na biso boluka bamédecin moko bazali neutre oyo bakozala collaboration na bamédecin wana te mpo bakoki koépargne bango baya basala Sœur Marie autopsie bokomona bamakambo oyo tozoyebisa bino bokokende kokuta yango ye moko kutu médecin allemand kaka na baexplication ezako aza kotala kaka nde bamakambo yango eza kokende alobi non erreur euti ya parti ya nani médecin oyo azongisaki ye makila sikoyo botuna bandeko bino moko mpo mituna rapport nini ezali na moto aza kobela bapumo na kozongisa makila po médecin uti koloba ke Sœur Marie Misamu azali na problème na bapumo mais rapport eza nini na moto aza na baproblème na bapumo na bazongise makila yango wana tolobi ke soki gouvernement na biso eza mpenza gouvernement oyo elandelaka makambo ndenge tomoni bolandeli badiplôme ya bato mosusu na kuna na baaffaires étrangères bolongoli bango bolandela mpe diplôme ya médecin oyo bolandela ye po eloko asali azali alakisi mpenza ke azali incapable donc abomi mpenza Marie Misamu Sœur Marie Misamu donc na bopete nyonso oyo lelo bato bakomi koganga kindoki de gauche à droite alors que ezalaki erreur médicale soki baerreur ya mike boza kotika boye boyebi ke combien de bato hôpital oyo ekoki koboma na nsima mikolo bandeko makambo oyo tokoloba bozwa yango liseki te mais tozoyebisa bino babiloko moko oyo ke soki lelo ata bazwi bamédecin moko bawuti na libanda ya Congo balobi bon lokola toza na confiance te ntango mosusu bamédecin ya awa na kati bakoki kozala ta mosusu na mwa bacope na bango mpe na médecin na bakoki koépargne ye bazwi bamédecin bawuti libanda baye basali corps ya Sœur Marie Misamu autopsie bokomona makambo oyo tozo koyebisa bino mpona erreur oyo esalami na hôpital ya Masina bokopesa biso raison bokopesa biso raison tala kutu alima aza koloba ke alobi ke lokola corps na eza nanu baluka bamédecin mosusu oyo bazali neutre bakende basala ye mpenza autopsie ya bien atuni kutu alobi estce na mboka na bino boza na baappareil mpenza ya bien mpona autopsie biso tolobi ekoki kozala mpo ndenge gouvernement na biso ya mikolo oyo bamateriel mingi oyo basombi eza mpenza ya makasi donc ekoki kozala donc basala Sœur Marie autopsie bokomona ke akufi liwa moko epuis baluka te bamédecin oyo baza na kati ya Congo mpo ekozala ta mosusu bon tosauve moninga na biso médecin baluka kaka ta mosusu oyo bakowuta libanda aye basali Sœur Marie autopsie soki famille bakolinga famille batelemela likambo oyo basenga mpenza na gouvernement basala ya autopsie bokomona bokoya kotombe na même conclusion makambo toza koloba médecin asali mosala na ye bien te hôpital ezali à la base ya liwa ya Sœur Marie Misamu à 100%. Maman Rosalie napesi yo maloba. Merci Papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi na makambo oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 tozali koloba lelo bandeko bozwa yango liseki te bamedecin mosusu na mboka na biso kuna na Congo baza kosala n'importe quoi po nini bayebi ete moto oyo akolandela bango aza te moto akotuna bango azali te me ngai soki ngai nazalaki na kati ya famille ya Sœur Marie Misamu tokoporte plainte tout d'abord na hôpital ke balandela nanu bamakambo oyo pe ngai nakosenga na famille ya Marie Misamu bowelela kaka te ndenge bato mosusu baza koya koyebisa bino obsèque kozala boye tosali baprogramme te
soki corps ya sœur Marie Misambo ekovanda ta un mois po ete bosenga na gouvernement balukela bino ba médecin moko bakouta ta na libanda ya mboka baya kosala sœur Marie autopsie bokomona ete hôpital ya Masina nde babomi sœur Marie par ignorance. Bandeko botala kaka deja na maloba oyo ndenge ba témoignage toza koyoka toza komona ete ezala hôpital na makambo basali na bisala sala o basali na nzoto ya sœur Marie basali nde n'importe quoi. Eloko ezali kokamwisa ngai naza kozonga nano sima malgré ba explication oyo pe papa Roger uti kopesa mais nalingi na tuna ba congolais batu ya mayele naza kotuna na bino pe ba médecin oyo bosilisa ba kelasi ezala ba congolais bosala médecine boza kosala mosala na poto mais botuna nanu médecin wana aza kopesa témoignage kuna na liboso ya caméra alobi ete sœur Marie Misamu azalaki na ba problème na poumon. Bon soki azalaki na ba problème na poumon rapport nini ezali ete yo médecin oyebi ete sœur Marie Misamu ayaki na problème na ba poumon rapport nini ezali ete yo osali examen po loba ete makila edimine bazongise makila rapport nini ezali entre moto aza na problème na ba poumon na moto oyo baza kozongise ba makila. Est-ce que bandeko boza ko comprendre eloko wana? Oyebi ngai na yebi makambo mingi elekaka na ba hôpital to na ba hôpitaux kuna na Congo ezala komona tango mosusu docteur aza tango mosusu aza na mwa ba makila na yobi ba mai patient koki koya boye soki azali na besoin texte ata 2 paquets 3 paquets ata patient likambo wana esengi te makila akoya kosalela bino kaka ba ordonnance moko ya bisala sala o moto il faut bozongise makila obo po nini ba makila na ye wana oya bomba oya kokozwela yango mwa mbongo ebima toyebi yango malamu ba irrégularité ezali na Congo. Bandeko naza kotuna na bino ba congolais rapport nini ezali moto akei et puis yakendeki na problème ya ba faible azalaki faible alingaki bakende kotala kaka soki ezali problème ya tension bino bokei bosali ba examen o bazongise makila mais bandeko est-ce que sœur Marie Misamu a perdaki makila asalaki accident makila ebimi na nzoto akendeki kobota po ete a perdre makila il faut bazongise makila mais bandeko soki bobandi kosala koposer ba question tout autour ya ba makambo wana bokolandela bokomona ete hôpital nde bazali à la base ya ba makambo oyo sikoyo médecin ndenge ye azali wana ye alobi ete sœur Marie Misamu akufi na problème ya ba poumon mais boza komona bino moko bandeko tangu babandi kozongise ba makila makila ekoti ndambu ebloqué ekoti ndambu ebloqué ezalaki pona nini médecin allemand alobi ke soki baza kozongisa mutu makila eke makila na eza conforme te na groupe oyo moto baza kozongisa makila na makilo baza kozongisa eza conforme te tango ebimaka soki ekoti na kati ekute na makila na ekomaka kole esalaka bloc soki esali bloc après bloc wana ekoya koprovoke oyo baza kobenga babulbulo ndenge papa Roger alobaki oyo babengi ba thrombose. Donc la makila ezalaka toujours na circulation na nzoto ba thrombose wana tango ekoya emate yeti na cœur eko bloquer cœur et bloquer na ba poumon yango na bomoni sœur Marie Misamu azwaki palpitation azwaki palpitation bala moko le bango moko bakomaki paniquer bayebi nini basala te bakena na salle ya réanimation pour ba réanimer mais retard mais erreur ezalaki ya bango. Bandeko famille ya sœur Marie Misamu il faut batelemela likambo po bakoki ko incriminer mama batondoki te soki erreur euti na hôpital eza kokamwisa bato mingi baza kokufa na baafrike wana kaka boye oyo nyosu médecin kolobaka baomona kaka yana toyebi ete bato mosusu mpe bakufaka na bamaladi moko ezali ke wi médecin aluki mpenza akoki te bamédecin ya bien bazali mais bamédecin ebele
bakomi ba médecin moko toyebi te ba diplôme yango soki babimisela yango wapi. Bolanda kaka histoire ya hôpital oyo na ndenge docteur waza kopesa témoignage na ndenge ndeko ya Marie Misamo waza koloba boza komona kaka hôpital esali erreur. Donc bazongisaki sœur Marie Misamo makila oyo ezalaki ya groupe na ye te. Après na kati ya makila yaki kosala ba bulbulo babengaka ba thrombose et matieti et na motema et bloqué cœur et bloqué la nini yangana bo mona comment ko sala ba palpitation. Hôpital ezali à la base. Soki famille ya Marie Misamu bakolinga basenga na gouvernement alukela bango médecin moko oya kozala netre baya ko sala ye penza autopsie. Donc médecin wana zala spécialiste penza. Boko mona ete médecin oyo ya hôpital ya Masina ako s'en sortir te. Pour le coup, la nzoto ya sœur Marie Misamo ezana na mort, bako ko sala autopsie bako mona ete makambo toza ko yebisa bango ezali vrai. Bango nde babomi sœur Marie Misamo wana en tout cas ataku tu ndenge bato mosusu baza ko koma balobi ke non bokeba justice landela biso liwa oyo moto akufi boyo makambo eza ko mona na aleini. Oh ba mindele bango moko baza kotala baza koloba ke eza erreur médicale baza koloba ke balandela biso porte plainte nini yo bango baza koloba ba porter biso plainte boko porter biso plainte mais hôpital c'est justifié bino bolobi ke moto akendeki na problème azana ba problème na ba poumon e bandaki ndenge nini bozongisa ye makila. Est-ce que salaki accident perdaki makila akendeki ko bota perdre makila po bozongisa makila to ezali kanga ba sachet ya makila bobombaka. Soki komi na moment ke bolingi bo bandako libérer yango po ete bozo ba mbongo bokomi ko inventer ba makambo. Et puis na makambo yo naza kolinga ba doba confondre te po ete soki totali malamu ezali kanga ba congolais nde mtu basali ba biloko mais médecin oyo a convaincre na ye te. Kaka na mwa muke oyo alobi malgré ça koloba ba secret médical to bombi yango na makambo kaka mwa muke alobi médecin convaincre te et puis baza batu moko il faut balandela bango gouvernement il faut landela bango baluka ba médecin ba outa côté mosusu baya ko sala sœur Marie Misamu autopsie boko mona ete boko kende ko kuta kaka conclusion ya makambo toza koloba baza ko lingade ba camoufler moi ba makambo ba nini mais hôpital ezali à la base na tomboli mongongo pe na lobi yango ezali à la base ba bomi sœur Marie ko boma na hôpital ba makambo nyesu baza ko loba wana oboyeboye bandeko oyebi te mondele azaka moto ma yanga na biso bato mwindu tozalaka kaka na retard na makambo ebele. Tango mondele na papa Botamba lobi tango azako expliquer médecin wana ko azako lakisa e film azako expliquer ndenge makambo bato bazako expliquer médecin na pesi conclusion bala moko lobi non ezali erreur médicale makila oyo ba kotisaki ba bandeko zongisa sœur Marie Misamu ezalaki ya groupe na été yango ne bandeko kata. Alors il fallait tant que quand tu as besoin médecin comprendre déjà mais ba ke ko zwali susu ntu ba koti ale ko sala nini ale créer ba nini ba thrombose ale yango ndeke ndeko sala arrêt du cœur na et bloquer na ba poumon. C'est ça. Donc bandeko oyo biso to lobi ezali yango bandeko botika ko blair batu o sœur Marie Misamu akufi pona beauté erreur médicale. Eza erreur médicale. Tant que mususu batu belé pe bakufanga bongo na Congo lokola batu mususu pe bazaka na bango ba famille ba moyen te. Ba mutako lobela bango azate. Mais lelo ndenge likambo eza boy. L'état il faut telemela. Alande la paix. Soki médecin o basali ba erreur boy. Combien de bateaux déjà basali ba erreur wana pe basi ba koti na sama belé o ba lobela bango te. Congo il faut to fungola miso. Lokola tokoma kaka ba kizengi ya makambo ba pasteur ba kotisa biso na mitu ya kindoki koma kaka kindoki non papa Roger utaki koloba eza na émission moko nga na koma kolanda yango mingi enquête impossible omoni ndenge sœur Marie Misamu akufi boy soki ezaki na États-Unis mais docteur wa kobika te
poursuite judiciaire ekoya bako poser docteur ba question pe bako luka ba médecin mususu bako ya ko sala Sœur Marie Misamu autopsie po ba ye ba cause nini akufeli bandeko bino bomona ki kutu tangu Michael Jackson akufaki bomoni ndenge ba yiki ko landela docteur na ye bakomi ko soupçonner que il faut ezala yende mta bomiye apesi ba kisi bo bomaye bakomi ko tala biloko na ndako disparaître boye mais oyo ya Sœur Marie Misamu biso to kosenga na famille boye bisa na gouvernement alukela bino un médecin spécialiste pour baya ko sala autopsie na yebi te ba congolais pona likambo ko bimisa mbongo na makambo boye komaka mais bo senga na gouvernement to komi komona kaka ba groupe ba teza ko créer biso nde to ko sala organisation boye mais mutu moko taza ko se poser question mais Sœur Maria ku findenge nini batu nyonso tu ba koti kaka na kati ya loyenge matanga to ko sala matanga biso nde ba organisateur wana nyonso baza ko luka kaka ndenge nini ba ko lia mbongo mais mutu moko taza ko se poser question mais Sœur Marie ye moko azwi mutuka kumbi ya keti na hôpital et puis expliquer kana ye mais ndenge nini eko koma susubo erreur médicale balandela bato bazali na kati na hôpital bango nde mtu basali ba bêtise wana oyo ba makambo oyo boza kolinga kotika yango kaka eleka bo ezali mawa soki boza kolinga kotika ba makambo susu kaka na mboka na biso boye yango na nyonso to ezaka kokende kokweya kaka baza koloba ete gouvernement est incapable or que babiloko ya boye gouvernement bokoki koluka ba médecin po basala pe Sœur Marie Misamu autopsie atakuna na ngalema baluka base luka na bino kutu te soki ezali médecin congolais tango mosusu bango na bango bazalaka na mwa bani mon cher ndenge nini etala likambo wana ezalaki erreur bon sauvenga kaka banini akoya kopesa rapport moko luki penza médecin awuti na libanda ye oyo ke aza na contact na mutu tasali banini bokomona ke bokokoma na conclusion ya makambo toza koloba ezali mawa Papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci Maman Rosalie to komi na suka ya masolo na biso. Mais eloko na kolinga pe na yeba pona yoki ba bruit moko quelque part que Sœur Marie Misamu azalaki moto oyo azalaki pe na problème ya diabète. Alors soki Sœur Marie Misamu azalaki moto ya problème oyo azalaki moto ya diabète. Alors ba fatigue wana oyo komelaki na banzi tangu ya kotaki retraite tangu muso asalaki jeune. Ba fatigue wana ezalaki à la base tango mosusu to ya sucre ekitaki lokola to ya sucre ekitaki soki ndenga komaki na hôpital wana hôpital eloko ya liboso balingaki basala nini balingaki balukela ye eloko moko ya sucre akokaki kolia mpona koaugmente mwa to ya sucre mais wana nyonso tu ezalaki koéchappe bango nalobi malamu nalobi toyoki paraît-il que azalaki pe moto ya diabète. Mais ce qui est ma faiblesse, c'est que salaki jeune, tout est sucre kitaki, il fallait ce qu'on aliende le comme ya sucre pour na kozongi ça, moi comme matisa moi tout est sucre. Wana na ebi na nute mais ce qui na information de pesi, batu ba ebi ete ezali ndenge wana alors que ba kokipe ko komela biso ce qui ezalaki pe moto ya diabète, c'est que ezalaki pe problème ya tout est sucre kitaki, il fallait tango komaki na hôpital conseil balinga bapesa balinga balukela ye eloko moko bayebisa asomba eloko moko ya kolia oyo ezali ya sucre ou bien ata bagateau banini oyo eza ya sucre alia mpona koaugmente un peu to ya sucre mais oyo toza koyebisa na bino ezali erreur médicale soki bakonzi ya Congo to famille ya Sœur Marie Misamu bokosenga mpenza autopsie esalama bokomona ete makambo toza koyebisa bino ezali vrai pe ba biloko nyonso to boza komona oyo docteur aza koloba o boye eza nango kaka ba biloko moko baza koluka po bakamoufle mais hôpital ezali à la base à 100% ya liwa ya Sœur Marie Misamu ba biloko ya boye ebongi malamu kotelemelaka yango po soki botelemeli yango te lobi ekokoma ntango mosusu epai ya moto mosusu pe bakosala ye ndenge Sœur Marie Misamu esalami bakoloba kaka non ata moto soka akufi na Congo bayeli kaka moto soka asa akufi mais orke ezalaka bongo te eloko pe tokoyebisa na bafamille mingi na Congo bato mingi bayebaka te soki ndeko na bino aza na hôpital boyebi te azalaki na etat moko bien soki bomoni ndeko na bino akufi
et que vous allez comprendre te ils appellent droit na bino ko porter hôpital plainte pour na bo luka ba justification hôpital pesa ba justification comment boye net na kaya sœur Marie Misamu na ba explication de genre yoka en tout cas famille à sœur Marie Misamu bazana droit ya ko porter plainte et pas ya médecin wana il faut ba kota benza profondeur bo senga pe que sœur Marie Misamu ba sala ye autopsie boko mona ete na masolo ya kindoki oyo boko lobela ngo lisusu te ezali kaka ba erreur médicale oyo ese salami mais baza kolinga siko ba profiter ba loba nini famille na eno botika ba biloko wana bandeko ba bolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000 merci radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui a moyen bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel avez raison Aïe Président Bodise, tout sola sananga, beto na beto mosaïko yoyo, lusolo yoyo. Adiansi mokomba koba, adiansi mokomba koba. Allez, tu sens ça. Adiansi mokomba koba, adiansi mokomba koba. Sardine Golo, Mambalantu. Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, et Fidé de Fer. Yari Kilumbu. Nono Makandila Fier Jean-René
Blaise Sasa Dekol Mulumba Horizon Masamba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelonga Osaka Hubert Betamona Kati Betamona Merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana pona bino na banzi ete bokozala dessus te sima ya bangunga nde boyebi nini oyo